Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo na kanisi ete bozali ebele pona kozela basango na bino obo mesana kolanda tango nyonso tu ya radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tokolobela bino nini lelo tozali na sango o tokotalisa bino tango toyebisaka bino bandeko babolingo Tshisekedi azali kokomandite ba trouble mosusu ezali kosalama même ezali na Afrique du Sud partout bato mosusu balobaki ete tala bato ya maboma wana makambo bazali koloba est-ce que Tshisekedi akoki kotinda babiloko ya ndenge wana bato balobaki me bandeko babolingo tango toyebisaka bino ete tozalaka na ba scorpion noir na biso o bazali nzinga o tango makambo na bango kuna ya bato ya opposition lobamaka na cc ba scorpion noir na biso bayokaka pe bapesaka biso ba information tango biso tolobaki makambo itali Tshisekedi bato balobi no botika bato bazali koloba makambo ezanga tina me bandeko babolingo lelo biso tozali koloba makambo ezanga tina te tozali koloba makambo o ezali na nzela pona nini tango toyebisaka bino ete Tshisekedi azalaki commanditaire ya ba trouble nyonso to bozalaki komona ezala na Congo ezala na wapi ezala tango bomonaki bapanzaki ba engin ya misala ya 5 chantier tango tolobaki bato mosusu balobi oh boyeboy mais tala nzambe na biso oyo apermeta ke radio Zoomel 1000 ezala lelo awa na Europe ebanda koloba pe ba peuple bayokaka tolobaki yango malamu ete biso tozali lokola tozali bato ya vérité ata soki tolobi likambo bato bafingi biso me totikaka nde tango na tango yango na tango totikaka tango na tango na nsima ya mikolo makambo biso tolobaka eyaka kose réaliser bandeko babolingo bomoni bino moko Tshisekedi na Kisangani bamakambo oyo alobi ezali mawa pe pasi responsable lokola Tshisekedi oyo alobi ete azali démocrate mais botala bamakambo alobi azali kotinda bato na violence pe azali koloba ete soki soldat ameki kokanga yo boluka ye soki bozali ebele bosangana bolanda ye ata akimi na kambo okende bokota soki bokomi ezala komi na ndako na ye bokende botheorize devant mwasi na ye devant bana na ye est-ce que ezalaka ba peuple congolais na banzi ete tokomi na moment o sikoyo tokobanda kotala na ngai mama Rosalie na papa Roger banani oyo bakoki kozala babolole banani oyo bazali kolanda bato oyo bazali kotia bango na kati na libulu moto ya mayele na banzi ete akoraisonne 1000 fois na maloba oyo Tshisekedi alobaki me bandeko esuki kaka wana te oyo ete ndenge ezali wana bandeko pe mosusu bareagisaki oyo bamonaki ete maloba oyo Tshisekedi alobaki
ezalaki mawa mingi. Mais bandeko, po tokota malamu na kati na émission na biso, tokotiela bino nanu discours ya Tshisekedi tango toyebisaka bino ete Tshisekedi akomi na un esprit ya bakuluna. Ndenga zali ko commandite ba makambo boza komona bato baza ko beta bato na Afrique du Sud ba makambo ndenge na ndenge ezali ba biloko ye moko zali ko commandite yango bato batiaki biso tembo. Alors bato bandeko babolingo. Bino bondimi moto ya boyo soki azwi Congo. Nde akotia kimia na kati na Congo po ete ye moko alakisi nanu kazali moto ya désordre. Nde akomema kimia na kati na Congo. Oyo ba langage nini oyo Tshisekedi a utilisé bandeko. Nazali kobwaka ba fleur mingi na radio Zumel milte me na lobaka yango tango nyoso bandeko bon sepela po ete nzambe mde moto permetaki biso lelo to bima po ete to lobaka po ete zalaki koyoka mote esala bandaki kosala motema pasi mingi komona ete plus de 1000 chaînes ya ba congolais ana poto kolobaka makambo contre Joseph Kabila yango na ete Dieu merci lelo radio européen et komi ko telema pona ko lakisa lokuta ya ba opposant congolais radio Zumel 1000 malgré bazali ebele bazali ko telemela biso pona ko luka ndenge nini ya ko tia biso bakal ndeko eloko oyo esimbami na loboko ya nzambe ezali pasi po bokwesa yango yangana tolobaki ete ata botieli biso ba mabaya biso tokotia ebende ndenge ezali na tolobaki ete oyo nyonso to akolinga akosa peuple congolais to atia barrière liboso ya radio Zumel 1000 ayebaka ete biso tokozwa ye tokonguruta ye contre miri ya makwanza. Bandeko babolingo soko olandi discours ya Tshisekedi na Kisangani bandeko otali penzo lobi te oyo azali démocrate te yangana tolobi alataki nde kazaka ya badémocrate me na kati azalaki démocrate te bandeko ndenge tolobaki kaka ete ki démocratie na ye ezalaki ya ngwanzu yango na inspiré bato baye koyeba vérité bandeko babolingo sans plus tarder na kotika nano papa Botamba kuna na régie balancele biso ba image oyo Tshisekedi absalaki discours na ye na Kisangani pe o balancele biso lisusu ba message oyo bandeko oyo bamonaki discours yango kitoko mingi te oyo bapesaki point de vue na bango pe tokotala yango sima tozongela masolo na biso pona koloba oyo nini biso ba congolais tokoki kosala pona mboka na biso. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. Yango wana boyokaki mokolo yokona na pesaki ultimatum na batoyo ya Kisasa bakangi bakombata na biso na Kishasa, Mbujimai na Lubumbashi. Na pesi bango mikolo mine soki batiki bango te na sengi Kisasa base ya Kisasa kokende kobuka prison ya Makala. Kubuka prison ya Makala mpo babimisa na makasi bakombata na biso illégalement arrêté. Mais malheureusement préparation ya bakombata ezaki malamu te batindili bango ebele ya ba police bapanzi bango na liboso na bino naza kozongela ultimatum wana na pesi na gouvernement Kabila tozali lelo le 11 awa naza kolobawa UDPS Kinshasa aza koyoka ngai awa naza kolobawa na pesi Kabila na gouvernement na ye 48 heures
samedi oyo soki bakombata ya biso bakangami na Mbuji-Mayi na Kinshasa mpe na Mbuji-Mayi babimi te na lobi na bakombata ya base ya Kinshasa ya Lubumbashi ya Mbuji-Mayi que en tant que président il y a parti na pesi bango ordre il y a pour se mobiliser nombreux bakende sika bakangi bakombata na biso babuka ndako nyonso mobimba epai mosusu boyebi ndenge monsieur Mende Omalanga oyo tubengaka Chaku National boyoki ndenge Mende akangi a radio télévision moko na Kinshasa eza koloba vérité a radio télévision ya ndeko na biso Roger Lumbala akangi yango yempe na pesi ultimatum lelo kozali mokolo ya jeudi 11 vendredi 11 ye na pesi unité lobi samedi samedi Mende oyo aza koyoka ngai sikoyo ata akosi ayoki ngai il faut afongola radio ya Lumbala ebanda kolosala banda lobi samedi bakombata ya base na Kinshasa naza kulubawa baza koyoka ngai malamu na secrétaire général ya parti Jacobin Chaban azwi ordre epai na ngai mpo asala mobilisation totale ya ville ya Kinshasa mpote lendi na midi soki radio wana efungami samedi te base bobimba Kinshasa nasengi bango bakende na biro ya Mende Omalanga bamatela ye na biro na ye eza na tour ya télévision baterrorize ye makasi makasi kote ayeba te makambo na Congo échanger awa na province orientale nasengi bino boye ezali liseki te bozali na pouvoir réel na Congo. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu.
banda lelo bosakana lisusu na moto moko aye o nakangi yo naza police te. Soda te o nazali pe perde uboni ndenge wana bosala kaka mwa mobilisation moke esika bozali pourvu kozala mwa mingi vous voyez vous terroriser ye soda to policier akimi na kati ya naka na bango bolanda eti kuna message au président national ya IDPS lansaki par rapport à ba militant na bango news tout to mega ko tamsa pe micro to luki bato mususu bazali ko bazali na même vision na ye bi ezali message responsable et puis ba lobi que soki président Etienne Tshisekedi akoma na niveau loba ndengona ezali ti moi bol moko boye et puis azaki obligé ka loba ndengona pour la kisa bato bazo diriger mboka lelo qui population d'abord na bité bino na niveau na bino bon analyse on peut ndenge nini. Merci Ndeko Carlos. Ngai je na point de vue pour Ngai président national ya IDPS Papa Tshisekedi parce que yé toujours respecté mingi parce que yé génération va papa na biso ba on ba bandi politique avant biso ba on ba za ba modèle au photolanda ba exemple omoni ba papa Tshisekedi bazali batu moko oyo tango azoloba il faut bomona sagesse na kati na ye bon discours asalaki likambo alobaki wana na ba militant ya UDPS et puis na population congolaise pona ngai na moni ezali malamu te eza malamu te na sepeli yango penza te parce que ye azali papa to koko ya bana awa na Congo papa moko akoki kolinga mabe ya bana na ye te tozali na mboka moko oyo tozali kokoka tozongisa état moko tokoma na état moko de droit mais na modèle wana ya violence tokende nango ekozala bien te bango bazande papa abengisi biso boye parce que je me rappelle papa ya botingai parce que nazali mwana ya soda papa ya botingai général Itambo azali ba papa basalaki ba classe mingi te bakota ba université mingi te mais azali soka vandisio na salon babandi ko fungoela yo encyclopédie ya mokilo yo obi me ye azalaki docteur en droit azalaki donc ayebaki makambo ba date na ba mois exact on dirait que tout c'est donc nako bazaki bibliothèque moko vivant donc eza ndenge moko ndenge nazolaka papa Etienne Tshisekedi azali papa donc il faut pesa biso cours ala biso comment est-ce que tonga Congo ya lobby parce que Congo na biso ekufi ba base eza sous-souté est-ce que tokozwa ba base ya solo ya solide ezali pa ya papa Etienne Tshisekedi yem toko ko pesa biso ba base solide
mais soki azotika biso boye tokende kola bambwa topanzani boye ezali bien te ke lelo oyo tolandi maloba ya alobaki tokei kuna neti mpe toza na mboka moko oyo droit de l'homme eza mpenza malamu te baoyo mpe bazalaka na bagachette facile babeti masasi mais quel bain de sang eza na kati ya Congo yango naza kosenga na papa na ngai Etienne Tshisekedi ndenge balobi bakolo nde bazalaka basage il faut azala na motema pio azala na motema kotomboka te parce que ata soki balobi likamoko ya mabe ata epesi ekanda mais azala na motema pio po alakisa biso bana tala politique bakende nango malembe bakende nango na violence te po ete lobi Congo na biso alobi tozonga to bâtir le Congo de demain ezala un Congo meilleur, un Congo prospère, parce que na modèle oyo tokende na Congo moko ya ba désordre désordre nini kobunda kobomana, non, c'est pas bien. Nous voulons bâtir un Congo meilleur pour notre futur. Vraiment, papa Etienne Nazara motema pio pour bâtir to bâtir Congo oyo boye oyo lobby bâtir soit féliciter bâtir soit sepela na yango bongo papa tati yo pe omoni ndenge nini na message wana mais pozo le bara même makambo qui azala motema pio to ezali message mo responsable ndé bato mususu balobaki te na banza côté wana il faut tozala sincère. Batu mususu balobi basepeli nango to babengi message responsable to opesa bango opportunité te to ya kosepela na soutien to tezo bango baza ko appuyer wana ezali malamu te ndeko Carlos po mboka oyo to uti musika tozoluka lelo to promouvoir yango tozoluka lelo to pesa yango pe ata pas d'avance moko positive de façon que moto nyonso to se retrouver soki tozongi susu na sima e ozalaka pasi na biso ngai naoka pasi mingi pe nandimaka nanu te ke message wana to mongongo wana to maloba wana ekoki kozala papa oto bengara na mboka na biso papa ya démocratie, ça il faut le dire. Nandima était que ye moto azali premier docteur en droit ya mboka na biso, ye moto abi mibeko, ye moto azako plaider pour na état de droit a raisonné de la sorte. C'est vrai que comme l'Arabie saoudite tant mususu suite à likambo moko boye to makambo moko boye to perdre tam sous contrôle mais na niveau na ye na banze faika zala penza ndenge ndeko Richard alobi kozala vraiment na motema pio quel que soit likambo ndenge nini il faika za toujours na maîtrise pour batu ba interpréter na ndenge belé batu ba interpréter na ndenge belé misusu balobi omoni ngamo musu abia tala omoni asa koli to ebisa ebino ka komi koko moto soka komi koko akoma ko raisonner roi mwana muke wana bato musu ne ba pesi ba point de vue musu pe balobi omoni to ebisa ebino ke yeso ki aleki tala pouvoir rozonga lo ratanga mobutu tala koma omoni moto na moto azui pouvoir ya kokanisa et puis na ngambo pe ya pouvoir apesi bango makoki penza ya koloba oh il fallait baloba contre donc ngai vraiment na déplorera qui yango et surtout que naza défenseur ya ba jeune congolais na mona ki yango malamu te parce que moni population congolaise biso ba jeune toza ko recouvrir au moins 70%. Tango ya tindi bato bakende na ba prison ba bimisa bato illégalement soki résistance ezali babeta basoda miso ya basi na même tina miso basi na barona bana bato ba sala ngweza plus ba tata te ba tata mikolo te c'est plus la jeunesse jeunesse ba rocha moto oh ngai nazaro défendre pour jeunesse ekufate nazo défendre pour jeunesse a kinengulungulu na bisika moko ya mabete pour jeunesse a voté utile pour donc alors na rondima jamais na rosalara jamais derrière message à bongo
ezala ebimi pa ya papa Tshisekedi auto respectera ezala ebimi na ngambo moko boye so ezaka réseau touché qui ozala na ba remords moko mabe pour la jeunesse en tout cas na permettre jamais le Rwanda Salema parce que mboko yo ezala papa Tshisekedi e moko te mboko pe eza pe ya bande ko ngamba pouvoir bango moko te kasi ngumba Congo eza pona biso nyonso tu donc moto nyonso tu asengeli ko vivre na mboka Congo et puis asengeli ko exprimer ba ambition politique na ye lolenge ya moneli asengeli ko pesa makanisi na ye ya Congo lolenge ya moneli mais ezala sur le plan positif il y a intérêt ya peuple congolais mobimba exactement donc mon sozana pour pesa point de vue na ye mais ezala positif pour na bien-être ya état congolais et puis na ba population basée na Congo mais le comme sous toujours comprendre moi muke bino bozali ko lukabo kota na kati ya hémicycle ya palais du peuple beaucoup ma ba député yango bo pesa ki ba kombo na bino pour na bandeko boy bazana lukunga pe ba na funa ba voter bino mais bilan oya bato bazawana avant que bino kota na fo tout mika ko kana bino zo juger bilan ndenge nini pour bato bazali kuna pendant 5 ans basali musala bilan na bango eza ndenge nini bino siko bosala nini po bolakisa que bao bazali wana basali loko te bino ndebo bosala loko na mikologia liboso nabite papa Richard yo bilan selon yo bilan oyo ya bande ko bazali hémicycle eza ndenge ni pona ezali positif négatif et mitigé. Ndeko Carlos, merci mingi pour na question oyo tuni ezali question mo malamu mingi kitoko mingi pe question wana na kota la bandeko nyonso oyo toponaki na 2006 oto kotsaki na kati ya parlement po bazala balobeli na biso bazala ba défenseur ya peuple congolais mais na kati ya parlement catégorie nyonso ezala kuna tokuti kuna ba papa na biso tokuti kuna ba mama na biso ba yaya ba leki bazala kuna menga na koyi koloba ke bilan wana ya parlement ou ya 2006 2011 pour nanga ezali échec total donc ibasali na bongo loko te en tout cas na koloba basali eloko moko te. Moi j'aimerais bien na yoka même un jour que député Moko a démissionné pour la cause Moko ou a monique aza ko défendre et que baza ko linga ko adopter yango te. Merci mingi Mama Rosalie pona ko pesa ngai maloba bande ko congolais vraiment ezali pasi pe mawa komona moto oyo bazali ko benga ye un démocrate azali pas même na lignée ya ba démocrate oyo monani penza ki azali penza vrai kuluna yoka babiloko azali koloba bandeko mbala ya liboso na mona un politicien en public azali koloba ete soki policier aye atelemi ona bon azali ko empêcher bino po bosala ba makamna bino bozwa bo beta soki akimi bola na eti na camp soki bolandi eti na camp même liboso ya mwasi na bo beta bo terroriser devant bana na ye est-ce que zalaka bandeko ezalaka alors démocratie nini akoya ko tcha na Congo bomboni naza ko ebisa bino ete boza ko lukande bokende ko installer ba malala ya kopola na kati na mboka na bandi siko bato bakobanda ko comprendre radio Zoomel 1000 makambo biso to lobaka bato mingi ba considéraka biso neti bato ya maboma mais lelo mokile komi ko lakisa mokile komi ko pesa biso raison bande ko ba bolingo na koyebisa bino il faut boyeba yango ete Joseph Kabila Kabange le rais azali solo bongo président bango tellement bazana besoin ya koloba trop ko sala sala makelele bakomi ko sala n'importe quoi tala bato bakomi ko baye bango siko ndenge discours apesaki na Kisangani bandeko na Kinshasa bato babaye na ndenge ya kosangana te na bato mususu kutu bazalaki pour UDPS ebele s'abstenir na bango balobi non oyo na moni ete tokoya ko installer lisusu dictature ya Mobutu na kati na mboka sans le savoir bomoni yango wana bandeko babolingo tozali ko yebisa bino Tshisekedi bino bozali ko kanisa Tshisekedi yete
Tshisekedi azali sous démocratité. La démocratie na ezala ki yangwanzu et si inspiré. Oh, vraiment ezali pasipe mawa bandeko. Yangala tozali koloba bino moko bomonaka ba makambo ndenge ezali koleka. Bomonaka soki kutu na Afrique du Sud ba expulsé balobi que non tolingi susu ovanda wate. Est-ce que nde moto ya boye biso na Congo tomona e kazali normal bandeko tomonaka mosika bandeko po nazali koyebisa bino ifo koyeba yango nzambe aza kolakisa biso bilembo basinye mais ba ignorant nde baza kocomprendre te mais bato ya mayele basi bacomprendre bokokende boza kolela eke Mobutu alongwe ya tolingi nini mais bozongisi lisusu tolobaki ete Tshisekedi ndenge azali Mobutu akufi mais photocopie ya Mobutu etikali yango na ntango tolakisaka bino baimage oyo ntango ye na Mobutu bazalaki bamashine oyo babandaki koboma bato na Congo mpo bomona ete azali kaka moto oyo azali na makila ya bato na maboko. Bandeko ba bolingo il faut boyeba ete Tshisekedi ndenge azali wana jamais akoki convaincre ba peuple congolais na makambo azali kosala. Bato nde bazali bato moko bazali ba ignorant nde bakondima ye. Tozali pe na bato na biso mosusu bazali a esika bazokota même na Belgique bato mosusu balobi ka vieux Tchitchel sali erreur. Babiloko boye balobaka yango en public te ezalaka na ndenge kaka ya coulisse. Est-ce que nani yango diriger na babiloko batukutu bakomi ko critiquer même Roger Lumbala balobi oh il faut ezalaka ba Roger Lumbala mutu bakotisi ba ida boy. Est-ce que Tshisekedi aza mwana muke po ba Roger Lumbala bakende kokotisa ba ide ya boy bandeko ba bolingo yango na tolobaki na bino te bozala na kimia. Radio Zoomel 1000 ezali wana pona bino. Radio Zoomel 1000 ezali wana pona kopesa basango toko banda kopesa basango ata ba radio nyonso tu balobi ete bango bazali na bango pona Tshisekedi mais oyo bakaete mongongo moko ya Radio Zoomel 1000 ekolamusa ba Congolais ebele na mokili. Mongongo ya Radio Zoomel 1000 tolobi yango malamu ekolamusa bato ebele na mokili. Eko fungola mayele ya bato ebele ba Congolais ebele na mokili. Bozala na kimia ata bagangi ata balobi Radio Zoomel 1000 tozali wana pona bino. Tant que nzambe apesi biso pema ya bomoi pe apesi biso makasi tokolemba te tokobanda kopesa bino kaka basango toyebi ete ata balobi ete baradio ezali ebele awa ezali pona opposition mais ndeko Radio Zoomel 1000 tokotombola kaka mongongo tokobanda koloba tokobanda kotalisa pe ke Joseph Kabila azali pe na bato awa na libanda ya mboka malgré basalaka tupo bato wana basalaka tupo ba étouffer yango biso tokotalisa pona kolekisa ete Joseph Kabila azali pe na bato yango wana ezali kopesa mawa mingi komona ndenge nini comportement ya boye bandeko. Comportement ya boye ezali malamu mingi te ezali mabe ezali kolongola kaka ba crédibilité ya bato oyo bazali kolanda Tshisekedi na sima. Vraiment nzamba za kolakisa biso ba signe ya bilembo tomonaka mosika. Mama Rosalie na pesi yo maloba ba Congolais bomonaka mosika moto oyo azali koloba ete akoya po akomisa Congo un pays de droit. Droit yango oyo ye moko aza kolakisa na mokili yango yo ya kotinda bato bakendeke kosala ba violence nde akoloba ete pays ya droit. Bandeko tozali koyebisa bino bomoni kaka ndenge ntango azalaki ministre ya Mobutu ndenge azalaki na kibanditisme ya kosinye bapapie po babomaka bato baboma bakimba atekisa lisusu motu ya Lumumba bino bokanisi moto ya boye nde akopesa nini na Congo. Yango na tozali koloba bandeko Tshisekedi ndenge azali wana ko azali moto oyo akomemela biso rien na kati ya Congo pope asala rien atika pe rien azali na eloko te ondenge balobaka ete 0-0 azali na eloko te akotika pe rien. Yango na tolobi ete bandeko ba bolingo il faut bozala mayele bandeko po ete akotika eloko te
azali kaka moto azali kosala bambuyema ezali mawa pasi mingi pe mawa komona ndenge nini Tshisekedi ba makambo azali kosala vraiment nazali kokamwa mingi nazali kokamwa bandeko yango nazali koyebisa bino il faut boyeba yango ete bato bakosala rien bandeko po ete tala kaka bandeko babolingo ye Tshisekedi alobi ete alingi apesa Congo apesa komona nyonso tu ya Congo avenir meilleur oyo ke makambo nyonso tu ekozala pepele mais bazali bato ya lokuta ba makambo bazali koloba bazali koloba nde mpo basepelisa bato bayebi problème mboka na biso Congo ezali na yango tango bazali koyebisa bino bakocreye 4 millions d'emplois bakosala bo bandeko est-ce que baza koyeba ba makambo mboka na biso ezali na yango batika nde bilobela oyo bazali koloba bilobela ezangaki na me bakosala mpe eloko te na kati na mboka na biso po ete bazali na bango kaka bato ya lokuta bomoni mokili lelo ekomi kobimisa bato wana posa balataki nde baposo ya bameme nzambe akomi kofungola yango tala bapeple congolais nzambe alingi mboka na biso mingi yango ete nzambe na dernière minute kaka na moment ya élection akomi kolakisa bango poasa akomi kolakisa baimage na bango poaso bapeple congolais bomona mosika nzambe alingi mboka na biso mingi me ndenge ezali wana bandeko ye pe akozwa bokonzi te akoleka pe te po ete ndenge ezali wana nzambe ase alakisi bilembo ete Joseph Kabila sosa bidimbu ye nde akoleka po ete Tshisekedi azali vraiment embrouillère nde moto ya boy tala kaka po bomona ke azali aventurier pe comédien akendeki na Afrique du Sud basigné ba papier oyo azoko reconnaître te Joseph Kabila azali mwana ya mboka mais ayewa na poto bakomi kotuna ye question ya Joseph Kabila komi o bapeple mosusu balobaka kazali congolais mosusu balobaka te azali congolais te alors ngana azali na nsima ya bato balobaka te azali congolais te wana nyonso tu mpo na nini azali kobanga koloba mbala moko ke aza congolais te mpo ayebi ete mibeko ekoki kokanga ye mpo ntango ndimaki moto moko akangaki ye bachaine na maboko azalaki te asinya bamikanda bandeko mpo kaka ezali basekret ya l'État mais ceux qui balobi babimisa bamikanda oyo ke ye Tshisekedi asinya na Congo aza koprouver que Joseph Kabila azali congolais mais tala bamakambo azali koloba moni baaventure na bango yango na tolobi bato bazali koboma Congo ezali barwandais to bazali kokosela makambo ezali obia moto boye te bato bazali kobomba Congo kaka balider oyo ya biso ya opposition bozali komona na balokuta na bango bandeko asi alele badiaspora congolaise bambongo na ndenge ya kosakana te kaka muke mabonza muke bandeko bambongo wana bokomona ekoti na bakonte na ete yango nde ezali héritage ya Félix Tshisekedi makambo na koyebisa bino liseki te bandeko mpo bango moko bato mosusu ayide pesi babimisi mwa mopepe balobi ete ndenge ezali wana kesi ezalaki na 0-0 mais siko kesi penza ko etondi surtout na deuxième fois ntango aye kesi etondi donc ndenge ezali wana bato mosusu balobi oyo eza nango kaka héritage ya Félix mpe bato ayide pesi mosusu mpe baza kokomprendre te balobi bambongo yango mpe ntango ekotaka na esika elekelaka bayebaka te kaka o mbongo eza te mbongo eza soki olobi etuna boye kotuna te omoni yango na tolobi ete bandeko babolingo Radio Zumel 1000 ezali wana mpona bino bozala kaka na kimia tokobanda kopesa bino basango tokobanda koyebisa bino basango nyonso tu ndenge ezali koleka esika oyo ba radio mosusu bakoki kobanda kobomba baverité biso tokobanda koyebisa bino nyonso po ete ndenge ezali wana Tshisekedi lelo mokili ekomprendre ndenge nini azali me ye ndenge azali wana bandeko ayebaka ete soki asali erreur bakokanga ye ndenge ndeko moko na moni akomi alobi ete yo si omona place bakangi moto azwi prix Nobel de la paix ndeko soki ye azwaki prix Nobel de la paix kuna na Afrique du Sud ndenge nini babimisi ye na mboka na bango balobi te abima akende bomoni bolobaka bamakambo mosusu boyebi te soki ye asali attention te biloko aza kosala akolanda Jean-Pierre Bemba na CPI
bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000. Merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala deside nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.